Bandeko, bonjour encore une fois. Na pesi nano vient nanga DM. Tabengaka Daniel Kombo Deka na niveau ya Canada. Mutu moko munene na Canada côté ba promotion ya culture congolaise. Azape politicien munene. Mais Kombo na ye Deka Daniel Kombo na niveau ya province Alberta. Bandeko, awa nazako pesi la bino ba réalité. Oyo ekosala lelo toyeba Valeria Fally Ipupa par rapport na ba petit musicien otoza kosala ka comparaison na mutu munene lokola Fally sur le plan scénique, plan ya musique. So to sali comparaison sur le plan par exemple tolobi to tie ba plan professionnel a Fally to tie système entourage na ye bureau management bat baza ko manager ye ba maison ya production ba contrat ba prestation scénique ya Fally Ipupa tokoki nazako énumérer yango sikoyo et puis toko sala comparaison après nako lakisa bino ba nombre ba spot ya ba streaming ya Fally na fait regola na ba nombre ba abonné ba nini ba view nyoso nazako lakisa bino na kati émission boza la scotcher parce que nazo bimisa ba vérité oyo batu baza ko bombela bino po ba sala ka ba comparaison moko ezanga tina ndeko na ngai ore mwe puna niveau ya Canada Vancouver na pesi mbo théâtre. Alors entourage na management ya Fally Ipupa na pesi la bino manager na oto yebi kombo na eza Madina soki Jobunge aza originaire à Cameroun, actif dans l'industrie musicale depuis 20 ans. Donc aza na expérience munene na kati ya musique, na kati ya makambo ya ba management na musique. 20 ans expérience eza awate. Il dispose nani Madina wana il dispose d'une équipe relativement structurée. Aza na équipe eza structurée. Aza na ba directeur artistique. Azana production marketing service marketing azana ba service juridique ba makambo ebele na katia équipe na ye ya management wana. Donc manager ya Fally azako s'occuper na makambo ebele côté direction ya art côté marketing service juridique soki makambo akangami na makambo ya leta bango déjà bazako yeba ndenge nini ba komemela makambo expérience ezako compter oyo ezaba aki ya Fally Ipupa. Ce qui toke na côté ya maison de production na structure na ye, il y a des choses au batebele baza koyeba te. À part kozala na nini na collectif na label na propre ya F Victime, label wana ya F Victime na pese la bino likambo batebele bazo yeba te. Surtout ba aigri. Label ya Fally Ipupa et signa yango muto signa accord avec Sony Musique ya Afrique qui renforce la structure professionnelle. Donc, accord ba signa label F Victime et signa accord na Sony Musique Afrique pour na ba structure professionnelle. Fally il a signé avec BMG. Donc, il y a Allemagne pour na ba gestion. Donc, BMG autombeka BMG ma maison de production na pour na ba gestion ya ba droit na ye. Droit na ye eza ya kokende kolelela na Congo te. Droit ya ba musique ya Fally Ipupa eza na BMG na niveau ya Allemagne. Alors ba contrat na ba prestation ya Fally Ipupa oyo bato ebele baza kolobango kaka likolo il faut bobanda koyekola ba cours et pa bato oyo baza na posa kokota na kati ya chronique pona koyekola makambo pena ya bien. Alors boko sentir que côté nani côté ba contrat na prestation Fally Ipupa il possède il est possible que trouver ba annonce officielle à Fally Ipupa na ba billetterie na équipe ya management na ye yango bokuta na équipe ya ndeko na biso Madina ba structure na nyoso bokuta makambo ya Fally na kati ezate ke lelo Fally assez éparpillé atia makambo koto atia makambo kuna makambo na eza structuré yango na boza komona za ko réussir pamba et puis avec facilité parce que aza structuré aza dirigé na ba manager ba yebi makambo botala sikandeko na biso obozol tozo kangama tozo tia ka pembeni ya Fally Ipupa aza na ba contrat azalaki na contrat avec managers oyo tobengaki Ayam Vita après seulement soki 2 ans ya collaboration esilaki nango kaka boye mutu ata moko te azoyeba te esilaki pona nini nde tambolaki te mutu nyonso azalaki na série wana azali komona ke
Ferregola abungisaki elema ya munene na carrière na ye. Conséquence yango tilel tozomona Fer aza ko tepa tepa. Aza ko tepa tepa zoe bate soki osala nini. Alors, elle a dit balobi ba propos de 7 ex-managers mentionnent des difficultés d'organisation interne. Nani o nani haya mvita alobaki ba problème ya ba management organisation interne. Côté kuna désordre organisation exate. Alobi travailler autour des professionnels, organiser des conditions de travail favorables et respecter les demandes des fans ezalaki penza kuna te. Kuna ozo travailler kaka on dirait mutaza na Congo. Nde eloko aya mvita alobaki pona ko gérer Ferregola. Elle avait des difficultés. Alors également elle a fait démonter des critiques sur le comportement des membres de son entourage. Donc critique batu entourage ya Ferregola baza penda ba loko baza penza sans expérience bangonde bazolinga ba corriger ba diriger manager au lieu manager a diriger artiste bango bazolinga ba diriger manager yango sala que Ferregola akota na flop lelo, ce qui montre qu'il y avait des éléments de dysfonctionnement d'équipe. Donc équipe ya Ferregola eza na kati ya dysfonctionnement eza ko fonctionner te eza ya kokufa. Alors maison de production na biloko ya Ferre bazoloba il est produit sur un label ya Sony Music Africa, ce qui est un bon point. Sika esika ye aza produit nde esika aza nani label F Victime baza ko travailler à partenariat. Label F Victime baza ko travailler à partenariat avec Sony Music Afrique. Donc toki ko loba pe label ya Fally Ipupa eza ko contribuer na kozala producteur ya Ferregola. Est-ce que boza komona makambo yo place o balobi boye label de Fally Ipupa, son label a signé un accord avec Sony Music qui renforce la structure professionnelle. Mais awape doyoki Ferregola aza produit kaka même label wana oyo Fally Ipupa za ko travailler na kati yangonde baza ko promo baza ko sala baza ko produire Ferregola. Toutefois on trouve moins d'éléments publics sur la structure interne aussi complète que celle de Fally Ipupa. Donc la structure ya Ferregola baza ko retrouver yangote même na kati ya label ya Sony Music baza ko retrouver yangote. Balobi que de self Fally Ipupa balobi studio propre, ba collectif donc accessible à ce jour. Makambo ya Fally studio propre ba collectif mangonyo c'est accessible mais ya Ferregola accès ezate bazoye bate place nini ezali po bakota na kati batala soki makambo malongeza kuna. Alors annonce ya concert à Paris la Défense ba pèse exemple négatif, une annonce de concert à la Défense Arena de Paris prévu le 25 avril a été annulée. Fait qu'il y ait des problèmes de communication ou de timing avec ces équipes. Bozoyoka problème ezalaki kuna. Bien que Ferregola soit un artiste reconnu avec un bon label, les signaux publics montrent quelque chose de lacune dans la stabilité de l'entourage, la gestion interne, la réalisation de certains projets scéniques, des annulations de coordination et aussi mbaté. Alors bandeko bozela nala kisabino ba oyo ekopesa biso pe idée ya koloba qui est liboso à qui fait mieux que qui. Tokota na ba nombre Spotify parce que tango za ko présenter eloko ya bien bato bakolinga yango bato bakosomba na marché tango tokende kosomba bilei soit biloko ezala ba appareil ya kitoko nde bato basombaka ya mabe bato basombaka te. Produit oyo eza ko convaincre monde yango nde bato basombaka. Alors côté musique tozota la pe côté Spotify musique ya Fally musique ya Ferre parce que tozosa la comparaison nani mutu baza kotala par mois plus que l'autre. Awa nazana miri ya Ferregola et la kisi 159 327 écoutes par mois. 159 327 écoutes. Nzembo batala kamingi eza jugement ya eza na 3 237 et 3 272 737 000 écoute yangonde bazota la mingi na banzembo na ye. Tokende kasi epa ya Fally côté Spotify. Spotify côté ya Fally eza 1 million pardon
1 275 547 par mois. Donc 1 million faire azana nous na 159. Donc baza kotala Fally Ipupa à peu près 10 fois koleka faire gola. 10 fois écoute à Fally Ipupa ezokende fois 10 koleka faire gola. Combien sika nzembo baza kotala ngo mingi na lelo na sanza oyo bazotala ngo za nzembo ya 6 mois. Eza nzembo ya Fally titi nango 6 mois. Nombre de vie nango za 25 millions 570 554. Ya faire gola za jugement 3 millions 270. 3 millions bokende ko ya Fally eza 25 millions. Donc baza ko tout a déjà 7 fois. Donc 8 fois. 8 fois baza ko yoka côté banzembu bazota pardon, ya Fally o bazo yoka eza bad boy pardon 29 509. 29 509 nde oyo baza ko tala epa ya Fally ya fait des jugements avec ça avec 3 millions 270. Donc bozotala à peu près à peu près fois 9. Donc ils ont fois 9 actually, fois 9. Ndenge baza kotala ba musique oyo Fally aza ko proposer na population. Donc baza ko population baza ko recevoir baza ko sepela na ba approche na musique oyo Fally aza ko présenter na bango. Tokende côté ko chité tokende na ba nombre de vues na YouTube. Fally Ipupa azana ba abonné au bazana 5 millions 410. Nombre d'abonnés, nombre de vies, eza 2 milliards, eza awate. 2 milliards 470 millions 382 303 vies. Oyo bazako lobela na kilelo. Encore une fois, nombre total ya ba vie à YouTube ya Fally Ipupa eza 2 milliards 470 millions 382 303 nombre de vies. Côté faire gola sikatoko kendepe, faire gola azana abonné 1 million 80 abonnés. Nombre de vies, il y a total nombre de vies à YouTube, il y a faire gola 413 723 non 413 millions 723 491 nombre de vies. Soy bozi 413 na tiango 414 na bloqué na 414 millions. 414 millions ya Fally pe tokotia 2 milliards 500. Donc Fally a beti faire pour faire comme na 1 milliard. Akene pe na 2 milliards. Akoma sika. Donc ba nombre donc Fally a leki faire na koleka 2 milliards. 2 milliards oyo aleki vie 2 milliards de vies. Parce que ce bozi faire gola zana 450. Non, 412 millions. Non, 414 parce que ça 414, c'est pour ça les 414 moins 470. Donc Fally aleki faire na 2 milliards, plus de 2 milliards et quelque chose de vies. 2 milliards de vies koleka mutu. C'est ça la différence tant que toza koloba Fally aleki et Fally betaye yangoyo. Imaginez-vous soki mutu baza kotala e mingi tina niveau wana, c'est parce que aza ko proposer eloko ya bien. Azo proposer banzembo ya bien, ba son ya bien, aza na élégance ya bien, aza ko attirer batu baza kotala ye. Côté faire pe batu baza kotala ye mais batu muke par rapport à batu baza kotala Fally. Faire aza élégante, aza attirate, yango batala kape mingi te. Alors bande ko nanga in esprit ya bien na komi na suka. Comparaison ya pamba wana ezesu na tina te. Na lakisi bino entourage à faire, entourage à Fally, côté discographique toko lobate ba nombre d'albums, ba nombre de vies, ba nombre d'albums au Fally a proposé na population congolaise. Eza banzembu moko donc soto bandi kolobela botokola lawa parce que Fally a fait un bon travail côté ba album azana ba tokos 2 tokos 1 azana ba nini power kosa leka droit chemin azana arsenal de belles mélodies formule 7 azana single bimisa qui plus de larmes. Contrôle album contrôle. Ce sont des albums qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué vraiment l'histoire. Mais faire ce total il peut côté naïe azana album naïe mais album na ya faire gola n'a pas accroché.
banzembu ya Frère Gola eza banzembu qui n'attire pas, eza ko attirer mutu te akende kotala, eza banzembu ezanga curiosité. Na sens wana ne naza kolobela encore une fois, Frère akozalaka toujours petit musicalement côté devant Fally Ipupa. Fally aza grand ya Frère côté musique, côté organisation, côté stratégie, côté idéologie, côté makambo ebele. Pour Fally asa la musique, il avait une vision. Tango asali carrière solo naye, il avait des projets, il avait des plans. Mais Frère tango aye ko sala makambo ba projet naye personnel, il n'avait pas de vision, il n'avait pas de plan. Yango boza komona aza toujours petit musicien devant Fally Ipupa. Fally aleki Frère côté organisation, côté management, côté vision ya musique na esikaza komema azana vision babenga ka vision ya aigle. Frère Gola soto pesiye vision côté ya nyama na ebite to kopesa ye nini vision ya pusu vision ya mbwa biloko ndenge wana azana vision te muninga azana niveau ya aigle. Frère azana ba vision lokola ya bambwa eloko te vision ya malonga ezate na sens wana nde naza kolobela Fally ke aleki Frère sur tous les plans, côté musique, côté album, côté Swentaibo, côté organisation, ba vision aleki Frère sur tous les plans. Donc Frère a commané copier-coller ya Fally Ipupa. Bande wana komi na suka, bo partager, bo commenter, bo tia ba point de vue na bino, bo commenter, bo partager, bo s'abonner. On est ensemble na kati ya émission Kitoko ya Boye.